Voilà, bonjour et bonsoir, c'est des Paya R, Oyobuza Kolanda, Dorcas Bolokoko en direct des familles TV News, et Balobi, Aïe, Awande Makambu, donc Bobi Kenga son a tamboli, et Zarate pour Moussa, parce que de tambola pambate, Moussa Nenge Ben Arabiso. En tout cas, merci beaucoup à Champion Wadol, 1 million de fois, Champion Wadol de Prix La Rochelle, merci à Didier Mpiana, Tontos Kema, Motema Ange Soukari, un grand merci aussi à Claude Lukubakoui, nous l'homme du jugement par défaut. En tout cas, merci Nabu. Et puis, vous continuez toujours qu'on s'abonne. Tout pour l'inga Dorcas, pour le coco. Je crois que Nabandak vous a étonné. Balobi, ici, c'est la famille, c'est aussi ma maison. Donc, j'ai le droit à quoi qu'on passe à l'émission. Moudaroupé qui s'arrête ça. Donc, vous comprendre. Vous s'abonnez massivement à Moutou Toupé, à l'Ingia Mona Dorcas, pour le coco. En tout cas, vous êtes ébélé. Vous s'abonnez à Mona Dorcas, pour le coco, sans problème. Aujourd'hui, je reçois pour vous Maman Judith. On va discuter à propos de Mamou Itali coquette, tout ça l'analyse pour Nango, tout qui coquette à la conférence de presse, et le 5 mars, juste quand on a Gambilawana, donc tout la péwana pour nous poser ma question à Bissot, aussi ici wana, tu comme on a maman et kaka le même maman Mélanie, oh ya tinda ki bilo que pas ya coquette, à l'obus puis dans mois ya décembre 2020, à tinda ki bilo que pas belle vie, après ça bilo que borfelin, mais belle vie après ça bilo que borfelin, à ça bilo que wana après ça ngo ba comédien, na ba comédienne, en tout cas. Toza bongona Maman Judith oyo wapi toza ko analyser vraiment le lot si photo le bateau le ba mutu na place na ye to bombaté si to condamner belle vie to maman Mélanie donc parce que net au mot qui dit maman comme qui dit Maman Judith bonjour. Ah bonjour dodo ya Dorcas, bienvenue na famille TV News. Merci. Quoi. On dit que nous sommes la famille, c'est la famille. Tabalobi famille TV News, cela veut dire que tous a famille. Famille ezali oyaye koto to sangani to sali loko moko. C'est pour cela lelo yenda zingwende nanga. Balenda jika yenda zingwende nanga na komi mpaya, comprenez mon émotion. Voilà. Merci beaucoup. Santé. Santé qui te ma chérie, toujours na rythme makin. Bongo sikoto olobanini. Soki yemei Jésus qui de Nazareth azosala biso to boya. Mais na bokasi ya ye ya mutute. Na bokasi pe ya koluka. Omone na mito biso to oluka, ba misusu bazali somba kabelanga. Biso to oluka. Voilà, merci beaucoup Maman Judith. Donc, tu bandit déjà. En tout cas, Mathieu, ça voulait mieux télévision parce que émission Sikoyo est bandit. Tu bandit ce qu'on m'a cambangu. Maman Judith, en tant que chroniqueuse, il y a YouTube, Nabusso, on a toute l'actualité. Comment on a déconné, comédien numéro Mingi, et puis il a beaucoup de fanatiques partout dans le monde, bah publié que Azamouibi, Aïbi Biloko, Yaba Vive. Et c'est là qu'on en donne, et qui message. Il y a Dorcas na rolobaki ma sœur, ce qui est vraiment coquette, il y a solo. Parce que tant que le bateau n'a pas prévu. Ce qui vraiment est solo qui coquette, à ce qui biloko ba veuve pour nangai na kuki ko betele mabokote. Vraiment na condamné ango vraiment na motema moko. Soki. Soki. To sali analyse na biso to pointete. To lobi ke soki vraiment il y a solo azwa ki biloko ya ba veuve. Ezala ba veuve wana ba na mbongo. Ezala ba veuve wana ba na mbongo te. Ndenge kaka eza na mutu moko. Zamba tushaki. Atindi biloko wana lobi ke non ndeko. Yonde to solola na yo memela ba veuve biloko yo memite en plus c'est loko esalinga pasi balandi na biso maman ngo alobi ke amoni lamba moko atinda ki na nzoto ya coquette bien aimé. Vraiment ça me fait très mal. Mais nazo ndima ngote parce que moni quelque part ba bazolanda jika ba ebike jika landa à sala droit ba portaka mutu ba kizaka mutu te sokoza na nozana preuve te. Il faut na preuve. Il y a réel que ils ont l'accès que non ndeko wana azwa keloko mais on est à bas position mais la dame aussi parle quand la dame parle cela veut dire que il y a quelque chose. Voilà. Et maman Mélanie, au lobby il y a quelque chose mais le baramuto avant dit kimia azoyo kabino ni bozoloba peut-être haibi ma vérité mais est-ce que le lot na conférence ya coquette et que coquette bimisi sur la vérité ndenge maman Mélanie abisaki que yozwa bilamba o kotika la o mimina ba vérité parce qu'on a mis trop condamné coquette trop condamné maman Mélanie parce que maman ngo on dirait la deuxième fois atine de la bilamba na Kinshasa atine de la ba comédien atine tout sur ba veuve. Ma chérie, na moment où tu as Dorcas,
ngape ermo boy na ome mango boy so na sali boy na ome mango entre parenthèses na omo na ngope na forme ya baise ndiango na che boy na ome mango pour na minute yo nanga tobeta komba coquette pour tam sungu na lekana nga na bemission na eba pe pour na théâtre pe théâtre te bolimbisa nga na linga nga théâtre na biso mena tala ngote mais so lelo nga na fanja pour tobeta lisolo ya coquette pour ya quelque chose eza baise baise eza ki batanga kombo na ndenga bien batanga ngona ndenga mabe kombo na yo kaka ekei c'est ça ba Kardashian basala ndeni so balingi babimisa eloko na bango elamba produit na bango ba créer base moko ya makasi na famille na bango États-Unis mobimbe comme lobela kasu Kardashian siko tant ba bimisa produit na bango tozala ki na grâce grâce weba ki dossier grâce fio a tourner à théâtre pa ya nani da Costa. Oh, grâce. Souka na ngoba ngoba babimi, to ba monique comme aux ampleur à ma case. Baise. Yango pe ya coquette. Na baise, c'est la grande vérité. Ça va baisser, tu dois continuer. Tiko lo baboy. En tout cas, lobby maman Judith na soirée moro ba invité kinga lobby na kenda ki fika nga ba bilwa butu na tambula te na kenda ki koka moi na moni tozaki na ba comédien na biso na ba comédienne mususu ebele mais ce qui m'a fait mal une fille moro ba toto za makamune ya libala wa na moni na mobali ya comédien baza ko sambrasane libanda ya soirée wana parce que tellement que ba binga fille internet ya ba moni ba kamwe na fi ba on habite bo non, on habite bo on habite à l'aise on habite au bowling bo à l'aise mais et comme comment se fait-il que yo mo ya papa bokilo baza peut-être na raison ba lo ba ke balingi été oui on comprend na fi non beta ngoka mabona okomate ba comédien bitumbe bandikala c'est que quelque part ba yebi pourquoi ba bando boya libala wana biso tout batika bamweza batika makambo asa to yebi na makote to konsi mitu makolo to komba mambo ya famille to kombi batata mwasi to kombi ba leki ba papa c'est to kombi na ba to ba internet bela kamai jour ko la yo beaucoup tous les problèmes il y a coquette ça moyibi aibi biloko ba vivre tolandi Coco bikotele alobi era benga ki coquette ya bisa lobi maman Mélanie a pesa ki nga bilamba alobi na pesa na liboso parce que comment ki na maboko bikotele alobi est-ce que maman doit komi kotsa na buzo bana vraiment tala niveau ya Mamadou est-ce que Mamadou kondima ke basala ile kombo soki eza base je crois na ondimela mutu te na vie na ngai parce que soki eloko eza base omoni biso nyonso de toza bone tinga naza na fondation na Kambaka fondation wana awa na Kinshasa nga na representa kango soki bandeko bana poto mingi zamba touché bango bino maman Judith à travers yo jika sunga ba veuve toucha sala action ko awa il n'y a pas même 2 jours 15 ayebi toucha sunga ba veuve kaka ndenge pesamaki nazwi na micro na peso aza responsable na bango na tuniye bozwi nini tozui boye nazui micro na pesi quelques maman balobi tozui boye vidéo wana ezokende directement na bato batindaki parce que soki biloko komi c'est une façon aussi que nzamba kopambolanga akopambolanga ite peut-être bana parce que jikaza mama bana na bomba ngote ezate ke pona zoleka na internet pona lobaki na bota te naza mama bana mwana te mwana ngali boso 12 ans malgré na bota na bo mwana 12 ans merci maman maintenant nazo sa bongo c'est que eza héritage na otiki la imanela nanga mais comment mutu moko boy
akokai kolesa bana na ye akolesa même famille na ye toza na Afrique c'est que moi sona asa congolaise na aiska na Congo azangi famille akoki kotindela bango bilamba mais moi si wana zamba motema ka ya bozambe toucher ke na sunga ba veuve ya bato ba sepelisa biso me bakenda yo ba pesi okoli wana ko pesa ngote ate wana penza soki eza ya solo ndeko kokete mutu moko ta obetele maboko grâce na ebite soki yo obetele maboko na ebite obetele maboko mais ngai ndika balba mutu maila yo kaka jamais lito imoko tozo ya pe conférence ya coquette bon to ka ba preuve ya maman Mélanie ya coquette parce que le loka même maman Mélanie wana abimisi so studio ke apesa pe belle vie bilamba belle vie azong sele biloko ayi. C'est une association tellement baïbana na poto. Bon, tolo bana biso bongo. N'a un problème té na sœur Bellevie vraiment on se connaît vraiment. On se connaît. N'a un problème na été ba travail kamingi na bato poto. Mais côté wana na che entre parenthèses tellement baïbani bato poto ba confier ka bango biloko ti. Mais ceux qui bato wana ba confier ka bango biloko lelo ba komo lobake ba biloko koma qui te sait qu'il y a quelque chose. Voilà. Wana bakati na place à confier biloko ba komi ko benga ba responsable ya ba place ba confier ka biloko e ba remarquer que komi kokoma e koma kate ba bengi ke no bino moko boya ka kozwa soki susu wana ya ko aider toujours eza bino moko bosa nini boya kozwa ka parce que toza bato motema nanga eza ya dokasti motema nanga eza ya 15 eza ya molandi na bisoto ya patron Ambroise Libinza bakisela ye Thomas eza ya yete motema mutu na mutazana motema na ye chacun azana part na ye na vie ndenge yo mi respecta kezaka ndenge biso so parce que lelo ndenge za bo soko bien ngami oza fille oza blogueuse oza ndumba voilà do soki kaka oza blogueuse oza ndumba soko koti na monde ya YouTube yango na kutu bamso bango mais finalement yo koti kuna po kesa nini na koti kuna pona luka vinde baninga bakba balukaka mais na kokota ngo na va normal soki pona kozwa mobile mbele na balakala parce que soko koti na YouTube na système ya kenaye ko luka mobile c'est que okosisa mibali nyonso voilà émission de côté numéro si que si que ce qui y a qui pour la luka mobile vraiment ma soeur désolée comme bon na yonde et coquine en plus travail kana monde na boya polémique na côté na problème ya coquette parce que ya ngonde za actualité quoi apporter quelque chose donc qui ko juger de qu'on a bisoté tozela à s'exprimer à loba aloba est-ce que ya solo mama wana apesa kinga biloko est-ce que ya solo parce que biloko apparemment koma kia wa le 22 décembre mais ba mama bazu yango kana ba fin ya ba début ya ba février ils ont peluche biloko ayiba ki yango te pourquoi maman Mélanie ando benga yi azoboya ya mama ba parce que ngana yibi ke soki yo tindelinga biloko nazui biloko vraiment nakoboyo yambote nakoboyo yambote pour nakoboyo yambote na ko expliquer non bon peut-être toza na kin toza na système alibanga nazui temps ya kokindo kabula biloko wana te naza ba tournage naza na ba réalité net na minute depuis tongo même mai na chete na komika na ndako na tali kaka ekokoma na nzoto na ngana lata lokwa nazaki na rendez-vous na yo na ye siko yo ko tamsu na lingana za la devoir moko boina sali ya côté parce que na ye ko sala musala alors il faut ko expliquer peut-être yango ko expliquer sur les 5 peut-être yango ko expliquer sur les 5 parce que mutu nyo sava bakate kingo ata bomaki mutu ata violaki ba pesa ka eli loba suka loba nanu eloko nini e salemaki soki tozoba soki za base vraiment na ebité so na ko loba ndeni on va créer, pourtant, tous les gens doivent comprendre, on va créer Arabesque, mais on écrit plutôt l'actualité. L'actualité est bien. Au moins, on yambi au moment j'ai dit, au lobby le mot est important, tout va gagner comme actualité. Mais que on a créé base, moro ya bêtise, net base qui moyibi. En tout cas, désolé pour nous que ce que c'est un go. Et comme ça va te belé parce que aux gens ba fan na yo, réputation na baby karaboye, aux gens mobile et puis à na jeune fille na ye. Baby que au commence la base. Baby de zaboy.
Ce qui est au télémi par le tokomi on a limité tout l'équipe limité mouké. Tokuta ba full wana. So to télémi toujours ka micro na biso to télémi si place wana bezi ngwana. Parce que mutu na mta ko loba selon full wana. OK. Wana za base de. Les actualités. Les actualités. Ce qu'on peut na créer base moko boena bimi muyibi. À travers conférence de presse, ngana obengo na biso ke do. Wana ezala ki base. Tedo ezaya solo. Kaka conférence de presse nde tokoyeba. Ayezala kolobela ngona forme nini. Tokoyeba yango kezala ki base to ezaya solo. Merci beaucoup maman Mélanie. S'il faut peut-être un conseil au que d'abord mutunyo sozana malam azapena mabe. Belle vie c'est que babanda na ile loté. Ce qui par exemple les coquettes attaqué na maladie MPC. Oui. Batongo le jour à compte. Bon, ce qui a attaqué na maladie MPC, c'est que balobi malédiction sa cause ezana na ile côté ne fête. Ce qui sikoyo attaqué na maladie MPC c'est que za malédiction avec effet. OK. Balandinanga bolimbisanga balandinanga bolimbisanga parce que dondengo za bo ngana to na ba problème so na epeza liboso porte na bakilo maladie zoyo na ndeni osalingani de en plus so ke ka ba chelio ka loboko bemba moko biki parce que ba salelio oyebi elokoti mais so ke za ki ayebi eloko ba boakeli maladie ma chérie tina ki a demandé pardon tozongeli ba veuve mutu na mutazana makamna e soki ndeko bobandi na elelo te na ndenge na comprendre ki émission na mino par rapport à ba place boleka ki na otanga ba kombo ba tout parce que to ça l'émission sur coquette bon meka ko kitisa mutema en plus na ebité ya spécial nini ezalaki na carton wana oboko bomana na ebité bimba balati nde ba memeli biso bimba tombola pantalon asalati atezaki ya sikalingaki asala magasin na ye pas mal mama doza bilambe utaka poto fraîchement ya sika mado ayebani kuuta mba na ye na yaya na ye azanga eloko te autilisaka de kombo na ya mobali na ye na ya ye moko mpona kosukisa batya mpenza na se mpona nga babwakisa ngo. Voilà, merci beaucoup maman. Oui, le quoi moi nanda kwa koti nanda kwa zubu kwa lupango wa teki et si soke za solo. Merci. Voilà, merci beaucoup maman Judith to komi na souka. Merci beaucoup na bananzi na biso nyosa family TV News na benga bango bana membre. Ba abonné na nga na benga bango bana membre pourquoi parce que bandima ko s'abonner ce n'est pas facile do. Na minute yo muto ndima penza ya tie clo à s'abonner. Oui. Oko cité ça solo. Tu na dehors de combien c'est abonné qui si mais batbandi maté ezangolo nzambe na ko soigner alors on a pesi bino ma merci et belé babonné nanga bokozala décité on est là c'est la famille lelo bokomona d'autres kozala na elobita musu bokomona e tozo beta ba live moko bo quelque part c'est la famille c'est entre nous mais abonnez-vous massivement na famille TV News propose la toujours une actualité bo rater le kuibelité na pesi maman Pascaline de la face sponsor et famille TV News na papa Gabi merci beaucoup na Cordon Emmanuel na Ukraine merci papa Marcos sponsor toujours merci beaucoup maman Nicole toujours na poto merci na président des présidents Ambroise Thomas Bakisele Libeza merci na Dokas la femme africaine merci. Comprenez mon émotion merci beaucoup maman oubliez Kombata Soda Mapinga en tout cas 15 ce qu'il faut tout na point nini ami pesa 15 yonanga to yebité mais jour mususu ngana osale miso te mena pesa micro. Voilà, merci beaucoup maman Judith, merci beaucoup.
caméra. En tout cas, merci à abonner tout la famille News TV. Vous s'abonner massivement parce que balobi awande makambo. Dans la chaîne vous pouvez avoir conseil à bien. Ah maman j'ai dit t'as raté. Oh ngani ne tungisaranga ngai libana ngekendra liboso te kendra de poanini. S'abonner pas maman j'ai dit ah na famille News TV. Vous jamais d'ici parce que actualité news besoin d'angola maboko. En tout cas, merci beaucoup à Champion Wadol 1 million de fois à Didier Mpena Tonton Stemai à Claude Luque Bakwenu, l'homme de jugement par défaut à Papi Abedi, team Papi Abedi. En tout cas, merci Nabino, vous s'abonner massivement à wa na lingi bino mingi, il y a trop to kuten Nabino. À la prochaine, bye bye.